bolingo kaka ya yawe nde zo assiste bino tango salaka moi misala tata tango mitungisa pona liloba même olubi maloba na monoko na te yawe akosa amen libota ya wana na liloba balaki bino ndenge akosenge pana yawe te oui ba comme bien demandez on vous donnera les enfants bo bazana bana mikende ba kosenga mais mukolo anatina kosenga te. Mukolo c'est quoi? À grandir l'esprit, pas déjà plein, à comprendre déjà valeur. De se comprendre valeur doctrinale, il y a l'iloba. Au bando ko mitungi saneloko moko o zangi ango mono ndiro zanango. Vous n'avez pas l'argent mais vous croyez que j'en ai. Amen. Beaucoup commander valeur terrestre facilement parce que pour commettre la cima quantique nouveau, tu as fait de un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur. Est-ce que le quota bandimio va comprendre valeur église à comment comme si elles ont régné sur la terre, comme si rien ne pourra lui être impossible. Tout est possible à celui qui croit. Amen libota. Voilà intelligence à Salomon qui a compris que c'est que Dieu atali sotali suite ya chapitre 9 atali grandeur ya père na ye David negi tata linga kie ndege David abando tosa yawe ndege abando yembela yawe yawe a optaki a choisi ça totalement David parce qu'il était bien aimé de l'Éternel, le bien aimé. Alors tali na bola mozo sala ozo yemba bakantiko ozo yemba bakanti bandego la Christ bandego liloba bakantiko bozo yemba liloboyo bozo calculer no grandeur nangote grandeur ya bakantiko nyo sesa na Bible bakomi livre na Kinshasa te bakomi Bible na Congo te pays nene bakomaki Bible bino ndeko boyebi bakomi na réalité nyonso vécu na Israël Bible bakoma banda na ndege ya bandeko ba hébreu ba grec tina ndege kuvanda siko ba so na Rome assez mal ezakina tout d'abord na ba so malgré tout ba tamba ba que 7 so ba kanisa 7 katini mais bino boyebi ke ba so ezaki ba rouleau ba tie makam ndege zaka na l'état ndege ba banda ko komana ba po ya ba animaux bakomi balingi yango bache moi basonge ya banzete ba bengi so. Amen. De livre bozo tanga ezaki sende na ba peau d'animaux disons na 7 so. Alors ndenge ezaki complètement écrit nde bande kuna biso na Rome bazu yango ba valoriser yango ba valoriser mais bino boye bo exploiter yango. Donc, na bango na bino bosali mosala. Est-ce que vous comprenez? Réalité bino bozo monde bozo vivre na RDC pour se bien mentionner dans Isaïe 18 que c'est d'ici d'où proviendra la bonne vraie parole. Et c'est quoi qui ça nous? N'est-ce pas tous les pays en Amérique? Tous les pays en Europe, en Asie, hein? Peut-être en Océanie, bimina RDC na poso noir. Qui na ngolo talandege monde bazo ndi maladi loba. Bino bomo na ba passer ba témoigner. Kende na braza ota la valeur intrinsèque à liloba. Que nous na Gabon ota la comment les gens sont en train de se bousculer pour na liloba. Mais c'est pas facile. Kende Zambie au contempler merveille divine. Kende Namibie. Bamboka nyos bien sûr que Bamboka maintenant dans le comité ils ont un peu moi timide comme cela parce que je suis pas encore allé là. Libota nous besoin vivre la réalité divine. Que Luka vie terrestre ça serait mal faire. Que Luka vie mondanité ça serait mal faire. Mon dit mais iloba au vendre iloba ça bien mais moins de souffrance on a comprendre iloba ngote au comme la vie terrestre. Nga bandilo ko mosale zo tambulate au comme na désir la vie terrestre. Nga libalango na comprendre au comme na désir au dérouter moi muke na vie vraie valeur spirituelle.
lilo batango bondimeli eye pona kopesa bino ba bien matériel atamuke te mais ye moko abongisela yo nanu yo botamaki te makambo yo vivre na ya bonheur na ya malheur, tout a été prédestiné pour vous. Amen libota. Vous ne devez pas tout moment être tout le temps et de fois soucieux pendant que vous nazana mbongo bikolo te makamzo tambola te quelque tambola mais aujourd'hui vivre ndegen celui qui n'a même pas d'argent aujourd'hui mais il vit plus que celui qui a beaucoup d'argent et il y a la valeur na yo na motema te la vraie valeur landanzamba solo mukolonzo te kolala et yebisaka date te nana yebi date na akolongwa na mukeli soki ba yebisi date na yo okosepela mona ndenge souci hein mais normalement yango ekoya bien ekoya te mukole koya eza malheur ou bien bonheur te liwa eza bonheur liwa oyo nzoto eza nango inutile mieux vaut quitter pour hériter le royaume de Dieu. Alors pour hériter le royaume de Dieu longola posa biloko nyonso mokili yawa abongisa mpona yo nyonso eza bien classé na nzela na yo mais soki oza na losambo ya lokuta eza lokola badéraye yo na voie sengeli olanda mpo koma na destination alors okomi déraillé train soki eza déraillé ekotambola moi comme la destination est la vraie destination ya moto na mokilo vraie destination na ye ezanini royaume de Salomon atali mais nzambe oyebisinga na senga mais qu'est-ce que je peux demander on lingaki tata nanga makasi po atosaki yo asalelaki yo na makambo na nzoto te pour ça une faiblesse corporelle. David aussi avait de faiblesse corporelle. Amen. Mais il avait l'amour. Quand vous avez l'amour, vous avez tout. Libota, aucun de nos wab, au salakanin, au landaka liloba, au yembaka nzem, au yakana culte, au yakama sanzul, et loko ya liboso manochana motema, luka bolingona yawe chana katna motema na yo. Sosana bolingona yawe. Quelles que soient les conditions, vous ne serez jamais abandonné. Notre Dieu vous assistera. Il vous bénira. Et la meilleure bénédiction, longa na katna ilobata batiola tabatba keko simba simba simba. Yokela broma wacha bango lusambu Satan zoko sa milimo na bango. Vraie destination ya moto mokola suka umona mboka na ya. Koleka muta zimbo ngebele. Koleka muta zuli bala ya malonga koleka muta boti et belé na bande koleka muta ke poto c'est rien koleka muta zola ta bien koleka la lisanzoto na bino na kat na vie spirituelle zoto ezola la te o eza toujours kolo nga mikolo ko teke zo tambula bien te zoto e ela la pongito la lisanzoto te la lisanzoto wazaka Seigneur mikolo banguna baolandanga mitumba na kat nanga nzoto zolala te ozokanisa kaka yendo zobundela nzoto na yo ko bundela ka nzoto te bundela molema melibota ya wana poso la principe o botambola nango ko senga nyosha mukilité mais comment Jésus a lobi basambeli basengaka donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien ayebisi bo senga abondance mais quelle différence vous avez avec d'autres chrétiens bango ba senga abondance prospérité ko fuluka ba contredire valeur ya kat na motema na nzambe mingi na bandimi ayo ba senga pe abondance baninga na biso bazo abondance bazo koleka bazo fuluka mingi ba kosa bango awa lukula boye l'église ane oyo boza na mitu boza na mikila te c'est l'erreur et c'est là mais comment bande ko ya basi ba défiler devant roi bo ba lekina liboso mutu katikati ba jouer mais muta yesuka asali ko na maquillage te roi sepeli na ye comment
Amen. Bande qu'on a Christ. Celui qui s'abaissera sera. Motaza ko s'abaisser, ko soit humilité, nkola ko peut se gloire. Ko bateke omoni banika baola ta bien yo sose côté anga yo na lata ka bien tenga ipenza nzambe otikinga bondenge oyebi bango ko lata wana zo mema bango wapi. Ah, baninga bazo lia bien nga ko lia zate oyebi ko lia mingi tout excès nui. Ah, baninga bazo bota bien so Congolais na mayele peut-être banga ba arrêter même na ko bota ta 5 ans ba bota ka lisute pour beaucoup mieux belé. Et surtout na iloba obi ba mama Mishat ba ko présenter triplé 3 ba mama ba triplé komi ko ya quadruplé ko ya. Ouais, yemba ki botonde si kisasa comme molunge boyiniye. Le sengeli bo diminuer, yangwana partout boza mal vu. Parce que comportement est commis trop peuplé, comportement est commis ya mabe. Mentalité est commis donc ça croître ya mabe. Alors sengeli bino bana le bo changer na comportement tambula directement kaka na amour. Quels que soient les problèmes, ton amour, mon dimi a un amour, ça veut dire à tono, nakat na tono anezaka ba moni tono, mais il y a rien à kat. Mon semble l'union sur mon dimi iloba, mon dimi a bongolo. Au un amour il y a limite, nakat na yo, osali vie. Alors tant que ça na vide nakat, yaka mo pepe mon pepe ça nakat, mutako vivre nakat mo pepe wana te sur le diable. L'andaka biloko amukite ponza mbasayila yo. Voilà que Salomon il a bien compris que na osenginga na senga. Nandot parce que nzot il a la asenga ki nyosha mukite, asenga ki bilamba te, asenga ki tondisanga na mbongo te, asenga ki asengi kaka maye. Et pesa maki na yete. Tant asengi mayele nini eye encore na sima. Bozui, collègue. Mais jusqu'à présent, je ne comprends pas. La Bible, la Bible, mais les gens, quand on leur demande, demandez voyage, demandez, demandez, Seigneur, liba les athées. Mais parce que contredire, de connaître directement, qu'on déconne la valeur spirituelle. Qu'on déconne la valeur l'image éternelle, c'est la vie. Vie, c'est vivre l'image de l'éternel. L'image de l'éternel, vous ne le vivrez pas ici. Vous ne vivrez pas l'image de l'éternel dans ce corps corruptible, corps qui pourra périr un jour. Vous vivrez l'image de l'éternel quand vous obtiendrez la vie éternelle. La vie éternelle ne s'obtiendra jamais avec ce corps. Mingi, soli waye, nzam, li kamene shkoboy, yepe asambelak, ayemba kamingi, azalaka boy, apesa mbong, apesa offrande, apesa kadimi akufi pona nini, siko mutakufa te. Na iloba liwa, na iloba tosenge pana tata liwa ilongwa na bana iloba. Gloire à Dieu. Les rare. Moi, na iloba même na likama akufa. Les rare. Même na ba inondation moi na iloba akufa. Les rare. Même na naufrage ne bale moi na iloba akufa. Botala merveille ya wa sala kana kata bino. Et salima to salima kate. Bosana ba témoignage bébé. Pour na usuki sa tokene musikate. Salomon c'était le roi Salomon. Mais valeur église yo. Maintenant, on a vu les jeunes garçons. Azako tanga na ba école. Azaki moi na pe botami parmi tout. Azam semble à bandokota na l'église. Mais qu'est-ce qu'il a demandé vis-à-vis son Dieu? Vous avez histoire. Pour un message. Comment vous vivre? Vinaye pour ça vous kota na l'église, mais soit côté l'église nzam. Vous allez ou bien vous êtes ce que vous êtes yebisanga. Ce que l'église yo, ce que cérémonie on a yo. Monisanga sikezalio. Chaque église, vous connaissez l'histoire. Ndego landaka liloba, tunaka ko bateke o landaka fanatisme.
erreur ndeko na bino reprochaka tout le temps nzambe ya prophète Konde biloko wana fo ilongwa nzambe bolanda eza nzambe ya prophète Konde te nzambe ya pasteur tel nzambe ya prophète tel eza ana nzambe na ya part entière na moi à l'écart mais awa nzambe bolanda nzambe ya bino nyo nzambe lilo serviteur de Dieu bandimi akala boye bakolakisa moto nyonso même na témoignage que nzambe ya prophète Konde elongwa nzambe wa salaki likolo na se nzambe ya bato nyonso bino nyonso na prophète Konde na bino boza bana na nzambe oh papa Konde papa aza père na bino te tant culte aussi la moteur koloba nyonso ekokisami na lusambo tata kolo na biso alakisa biso de tata na biso likolo Jésus babengi jamais papa na biso bongo Konde moto abimi sikoyo kutu mosika na Jésus bobenga ye papa koma aza papa na bino te ndeko na bino tokani ana nzambe na moko propre ye te nzambo ya bino nyonso so tonde na kondimo tonde na bolingo misade zo salama awa na liloba yo pe nkola ko salela ya miracle tata eza na bino nyonso upa nana boy miracle ya weza na ye bo viva ka be miracle pa basali na bino ya wasala to salate amen libota mais ce que la salle au sambeli pour muto amala so botonde na bolingo frère sœur maman beaucoup na muto azana problème sérieux ka ko sur le problème est résolu eko kisamate ata otonde teye matete ko leka na bolekani malade azana ngo na force divine etonde ka tabino kola osa amen libota kolo ayebisaki bino bandakala ndeko na bino na 81 andibele na 80 pona olanda royaume babi bon lokola bandolinga église mingi na koti marqué discussion na koti na royaume disons na cité mokebima parce que na boya ko sambel na moni ba église nyonso ba ventir trop pesa opambolama je kende kolana na ngomba zala konde kolana église ndeko na bino comprendre déjà que et comme déjà sujet sa caution alors kovanda kolo la kisanga église sona ko sambela je demandais pas que même na examen je demandais pas que kolo na que le sala examen pesanga mayele na réussir na zaki kutukuna te pour moi réussite ou pas je tenais pas compte de cela étudiant c'est beaucoup na exeta ezakanin étudiant même ya liloba même dans l'examen d'état, Seigneur, n'a que vous allez pas pas prophète, n'a réussir. Quelle réussite? Amen. Ça va, ça là qui avion. Ailleurs on a l'école. Ça va, ça là qui avion. Abanda qui l'école, il ne peut pas l'accès à avion. A réussir qui combien de pourcentage? Ça va, ouais, ça qui camion. Au cheka le kolobo bo bakumbaka. Ouh, MMI calculé. À ça qui na école nin. À ça qui combien de pourcentage? Bon, ça qui pantalon. Non, ça qui dit baya blouse oh là. Non ma papa. Ça quand même créativité hein. Bakota qui de classe ni pour nous sala bilokwan. Mayela tata yaka brusquement pena we jate bo basala ki ba pareil cellulaire bakenda ko yekola na école nini awa pe bozana ba université ba école ya minene bo yekola no classe ya ko sala pareil cellulaire pareil marque ya RDC bo ebima ekozala luka mayela tata vanisa ngona motema talela ya un jour, beaucoup apporté pour ma merveille belé. Quand la boîte vous savez l'habitude, mais si vous comme na tango examen d'état, tondi sama na bolingo na moté, na bando fuka maka nzambe, la kisanga église na ressemble na mokili oyo, mokolo kufa na mona yo, tina zana sena solo la kana yo, yo posa nangai. Voilà ce que je demande. 10 ans, jour et nuit, na tongo na fukami, na butu na butu avant kola na fukami, c'était ça.
na sengata différente. Mes familles pauvres, na sengata ma la classe T. Mes familles pauvres. Amel Bota. De on a vu Sabino. Si Moussala Tate bandi na 81, 6 mois après, Batine de on a vu na Kassai oriental. Directement le même jour. Bayebisinde on a vu na 11h, que nous abilamba, besoin que de Kassai oriental. Abi nzoto elobi 6 mois pamba na bandi ko sakola. Mais Kassai bandika bavana na Kishasa. Merci Seigneur nandimi. Moi ko yebisa taba parents ate. Nazongi mbangu sanga mamba. Tala sanga mamba. Ndeko na bino vanda avant ko sambela. Gombe matete kasavu metango bandi ko sambela. Balbengale sika sambela avandak. Nako lia ikomaki boy. Bako Alexander wala bino ndako sanga mamba. Rone zaki ndako na sanga mamba. Awa mwandako ya manzanza. Zamba matiti ndako musukuna. Zamba matiti pour le moment sanga mamba beaucoup na bino bien. Pour comme ville. Mais rone zaki zamba nzela ya bilanga. Bazoke ndukitana mabulu. Ndeko na bino vivre réalité. Le 81 le même jour ya ukende pona olonga pona ukende Kassai oriental. Badnek bazana mutuka. Ba matina ba 14h. Dès qu'on matin éclipse du soleil qui n'a jamais été et manifesté depuis des années. L'éclipse du soleil, tu vas toujours vivre. D'ailleurs, bien avant de suivre Nathalie Tata, mais Elémo, pourquoi? Je suis avec vous. Allez-y, comme mon capacité. Amen. Botana Christo. Nganda Jika, au moins 4 ans. 4 ans Nganda Jika. Et quelle souffrance qu'on a au Kabelote, mais bandi balingi et balinga qui doctrine wana makasha misala tate monana kia misala minene na ba peine même pendant qu'on liande on a bino on a trouvé là ba 4 gars ba attaquants ba disciples so ba che bassin kuna bana bolingo makasha bassin fufu boy fufu ya moto ndio on a bila yebaki kulia fufu te tant ba che fufu ya moto. Bon, bien nous ensemble. Yo meki boy ozozika bango baso bakatika wa ndeko labela obi eske boko tikela ndamute babili yekola landa kabiso landa ndeko labela ti sane ko yako sila ya lui azuka mo bakuiti afufu misatu atali eske bozo comprendre que na kufa babi yekola 2 mois kakande wono so bakati ko chekana soup c'est grave. Baboule, yamine. Ndeko na buna azoli a moi loka boy tous les jours. A senti que nous te kondi. Ndeko yeb sa chef de paroisse. O yebite que magamozole ka. Ni les olek. Autre sala mu attaquant de soba vendre les san. Tie aussi là ngana tikana lokote. Al moment ndenge nini al ba changer. Bon lia mutuna mutunda kwa monsieur moko boyak, ba responsable moko boy. Ndeko bino passe mwani. Poto musalo ezala mingi bakansa simba magia simba kisimawa esika bache baninga esika bache bango pona kolia bozo pesa mbongo na bino mais chaque jour ba yelo ka pondo e ko sala même 1 mois ba chofaka pondo wana comme na biloko pembe kaka pondo wana mondam mais otali bien balambi mitwanta balambi nzombo balambi bambisi mais ba chelo atali opelete. Mais quand moi pondo wana na fufu otali basani baninga tala mesuni sauce mawana beglise mususu mais bozana chambre moko bola mbeto moko mais mutuna mutu aolia sane na ye moko na ndako sika zovana bozoli ensemble yokuna moko akoloba teke yato sangisa tole ensemble ndeko na bino pe asenga kate likambote na benda kaka yango vraiment un jour moi souci côté ndeko na bino akoyeb sa chef de paroisse monite ke kuna pe botininga pondu ya 1 mois ba chofaka ate comme na couleur échanger ate échange et comme na moi solo kaka yango ba yucha mais moi si responsable on a zan dengenine mais ba otindo na dame Jeanne kende toka mai yondo mo sakoli adjoint mais ba otindo lukula service militaire alors ndeko na bino moi souci koti tiazo kita ezaki descente munene kuna kutoka ba mai. Mon Dieu, oh yo calvaire ni na omona. Un jour,
ndeko bina zui Dame Jeanne kokita na songe bien sûr parce que naza kosenga makambo na nzoto te na bando senga ta demande ke naza na bona joie na réussir te demande nakende kuta libulu nyonso plein na bambongo libulu oyo tokaka mai bambongo plein toutes sortes ya monnaie libulu botiaka nzete ezokita boye ya monene mbongo na mbongo na pesi yo osala susi na omona wana susi mingi na pesi yo toka mbongo nyonso kende nango na ndako jamais nana besoin mbongo te nga na ye kotoka mai na mela mbongo yango ndayeli te non na présente yo so simbi yango ekokoma yo libela na bi jamais nzambe na ekoluka mbongo te na ekoluka mai na mela amel bota luka nga libulu ya mai oyo so bamusu baoya ozwa bazwa libulu mosusu kende otala ya mibale plein na monnaie nyonso ya bapiese oyo ya monde entier ya sika bamone tout bibende awa bobwaka bibende awa bino boza bakongole bolinga bibende bomona yango kilo toute sorte ya bapiese ya bamone lokota nyonso kende ngo na ndako na bi jamais ya sika ozomona te eza ya sika na bi jamais nakozwa mbongo te nga naza na besoin ya mai nafukami katikati na mabulu wana naotala koto plein bakasa ya ndenge na ndenge ya sika na baliasi na bino eyeli yango te na besoin ya mai. Mais pourquoi je vais compliquer boy? Oyebi te ke mai na tiesko libulu ya mai eza mosika penzele eza bien te na bi nzambe na ngai na besoin ya biloko te soki nzela yango eza bien te nakota kaka me makolongolo ata na zoka na besoin toka mai nakende boye na fatigue posa mai nakoma boye mwa mai yango ezaki kaka na se vanda pembe kitoko ntango namoni mai nafuka nzambe na ngai nasepeli mingi opesi nga mai bombongo kuna te ngana na besoin mai ndende kona bina zwaki mai na melaki demande ya yao soki ezaki yo so ezaki yo kalekele nanu ezaki yo pongi ya ndeko na bino ezaki toujours agité. Ezaki toujours agité parce que quand Dieu vous aime, ayez cet amour-là. Yamana bolingo ezaka kufuluka na kati na ndeko na bino ata oza moto ya mabe ezala toujours pembeni po mabe wana elo longola lokosa makambo na nzo konvie vi ya moto makambo kola bongisala bino eza minene kosenga kutu te mwana botosi azangaka eloko ndeko na bino asali temps ayebi te ke un jour makambo nde koya boye ti bato bamona ndeko na bino atelemaka boye responsabilité monde entier église mobimba na lititi te na kasa te les gens ne se rendent pas compte croyant que babiloko mais par contre o mosusu basimbaka mwa parcelle ka moke boye allez à toucher c'est dommage. C'est dommage. Pe bato po bayeba biloko eza na kati wana bazoyeba te. Tapis rouge, monsieur Rapembe, micro yango. Banda tongo ndeko na bina sibi ko tango te message. Vous kango te. Ezoko tana mato ite. Mais pourquoi pochette blanche na micro? Recevez, faya. Mais quelle aventure! Faites grandir votre amour. Et faut la conséquence calculée grandeur et amour na ndeko zaki année passée. Par rapport à cette année, est-ce que Bolingo est mati ou bien diminué? Si est diminué, il est là. Mais si est mati, kumisa yawe. Ah, wande boye ko sambela te, boye ko kumisa ya. Ko kumisa ya on a ko prier. Prière ça na makambo belé. Prière de faire ceci cela. Prière de faire ça tel truc. Mais prière oyo bino bozoko landa. Eza nzoto esamba pona molimo ena kati un jour nzoto ekweya nango librement calmement parce qu'il y aura toujours la mort. Même votre frère un jour il mourra. Ata même sikoy demande ndeko na bino bando sale amoni ndeko moko na lemba qui lui a beaucoup soutenu na malade wana akufi akei. Voilà ma demande vis-à-vis de mon Dieu.
na senga que j'étais, j'ai pas demandé un produit pour Batubabika. Mais na senga que kankolo, moninga na wana, qui mettait si cher, à Koufi, na pessimino par exemple, na misat, que voyez que 3 fois, votre frère devant Dieu, il avait demandé, et non toute histoire du bien du monde, et non toutes les richesses terrestres, mais j'avais demandé, na senga panatata, nga pena besoin de vivre et sauter, moninga nanga kaya après tout. Mokilango est compliqué. Autant de la bonanzela au moni mutakoyi a piqué crise. Mais c'est pas facile, c'est pas normal. Na senga kinzam ngape nakufa. Ngape nakose suicider te. Mengi ban muso a commis soka comme un problème belé a commis ko ko se suicider. Mais vous allez souffrir en l'esprit. En esprit au cause de la vie et durant vignon sur ame na yo passe na passe ame ko kufa te bandu mona Basi koleka o kimakina sawa bandima iloba. Ne faites pas tout ça, c'est vous, surtout qu'on se suicide. Non, quelque chose pas se mati. Nkolo ayebio amona kayo akosal. Na sengi nzam nana besoin au kamatangai. À ce moment là vous calculez de na sima ya kuna na babenga mongaliama. Okokota côté ya mai kuna ya mnini te ya fleuve te or que ça que na ba bato ba no benga ba gorille. Moi je savais pas na que autrefois na tala ka ba exposer ka bibembe ngape tango na kufa na tuninkolo ngape ba ko exposer bato ba ya ko tala ka yeyo bon je vais traverser so na kufa ko so ba nyama ba kolia balia et wana na idée que lo ba ko salate. Na tellement de choses balé nabi nabi moi nage. Je peux nager parce que na ko courage ko zongate so na ke kuna na vanda ta ko lia banyama balia ata oye ko ya emonan na gede joila na plonger na balé abi voix oye peut-être so ko nager te oye peut-être so se plonger si ko so plonger ko kufa tout de suite là tika. Nani azo sala pourquoi je peux kisanga nanga mais yo nanga likambo tika na vandi de 11h tinde ko labina ko bima ko zonga na mboka 15h mais kuna babanda ko chalo kolote na mona ki ni sosote ni aute ni mbwate na tourner encore na quelque part na moni moi escalier pont moko batia mwanda mti pembe katika ta fleuve bibende moi espace na bien mon Dieu na ju modèle na traverser na bandu sauter na bibende wana so na komi na lokola na katikati na beta so nde na koma rapidement na ngina chama kolona matana bibende abitika ozoluka nini tika abi nzambe ozonyoko langa pona nini na zongi so kote okokufa bibende muso ese kuma pete ekokuwa ya kukufa. Qu'est-ce que je dois faire pour traverser na que nous vendre na qu'on a libéla? Il y avait pas de gens na moi il wana. Na quelque part na tamboli encore na moni moi mabanga dikolo e balé. Moi mabanga katikati ne balé kula moi mabanga ba cha na bia voilà facilité monani na bando cha ko sauter likolo na che likolo di banga wana na cheti kuna na ko traverser ça que nage makasezal. Na so ilan na cha lokolo na mabanga babima banga oyo mususu so niati okokwa ozindi na sama banga ozoyo kate mwana na ngai zonga musala ongara bongisa pona fo Salem na zonga na baluke nani azolo baboyi makambanda na yaki ka kuturmate ngai na linga ko me suicider te mais je pensais beaucoup ndenge bino bo sala ka bibembe na bamboka muso ezalaka te ke mutalali batandi na mbeto butu yo otinga na nani. Voilà ce que je ne mets pas. Ba exposer de qu'on a bino na bandoko milobla. Ba exposer nga lokola likayabu. Fona kende. Pe na mona ka baba makamu mingi compliqué na vie, ça m'intéressait pas. J'avais pas demandé vie que na vivre longtemps ngala bado senga kolo alongolanga comme ya bando longola nokite. Voilà ma troisième demande. Mais bino so nzamba bimelo senga pour senga belia bambongo misala bana mabala bilamba cette période fin d'année batungi ba ufukama nzambe et bientôt etikali buke fete wane monana sikona ndako tokosala ndenge nini ba demande
bosalaka ba demande charnelle na kati na minoko na bino. Est-ce que vous comprenez bien? Na obi mabe bosengaka mbongo mabala te bana bo bazana 10 bakoma na 20. Amen. Poto ni musubo beta loterie bo ba beta loterie musuba yaka lisawate beti loterie et taper à côté ba répondre à nini ba répondre ce qui ils ba refuser ba répondre à nini tia zoya dimanche avant dina talina kantique nouveau ngada loterie na beta ki pona yemba ki mikona na bien mais loterie ngo taper poto na église ngo na comprendre ngote. Voilà, église ya ki pote o gagner na loterie te ceux qui ont ko la bongisela va ba bota ke bakozwa ya yango bokango hein makamno sanzoto lali sanzoto molimo ezala toujours ya kolala po nzoto lala nzoto eza kolala c'est bien senga ka ba bien matériel te nzoto eza kolamuka zo c'est basé na bien matériel. Mais monsieur ça kolamuka komona vision terre komona ndoto popoza ba songe la lisanzoto pe nzoto na musuno la lisiango mena molimo longola balokoso biloko ya mokili yango ekotisi koyinana ekotisi ba guerre ekotisi ba trouble ekotisi ba désordre ekotisi ba division so tonde na biloko wana obalolinga bato na mokili oyo te. Ate osana eloba osana incapacité osana amour mais so ozwi yango ozongisa yango na sima ebanda kolanda yo ekolanda misala yawe ezali misala koka elo oyo sengaki soki ye okukama pona nini nasengi nzambe pesa mbongo ye okukama pona nini mais yo ozo viser kolo molimo nanga marqué osana nzala kolo batela molimo nanga mosutuka boye mbongo ye mekokamwa misala yawe misala koka amen bandeko na Kristo. Conclusion na nyonso botonda na boboto na ya botonda na bolingo aliko so botonde nango bokozanga eloko te nkolo akomi monisa na kati na bino ya problème nyonso. Vous comprenez bien? Bolandi malamu hein? Mettez en pratique et vous vivrez. Botala ke vanda nzam tata na batonde ngo ya kozana nzam na bango bakosala batonde kino suka na keke. Amen.